Bokoto, 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 l'air est très grave, le peuple de Dieu. Le 28 octobre, na 10h, biso tout l'ambassade ya Rwanda. Démonstration ya force ya diaspora. Tokoti kamboka na biso te Kagame na Museveni na Ridi Polite Kanabe na Rubero na Moïse Nyarungabu. Ba Rwandais batuti babotola biso mboka. Batia marionnette na bango Félix Tshilolo. Pouvoir sans pouvoir. Il dirige rien, il contrôle rien. Diaspora to Lamuka, diaspora to Telema, diaspora to mi libéré. L'air est grave. Namona nano te nation oyo bandimi. Baboto la bango mabele ba esreminaka. Peuple na bango pe bavandi. Bande konangai le 28 octobre. Yo vandanga na France, Belgique, Allemagne, Suisse, Luxembourg, Hollande, Danemark et Suède, partout. Biso tout rendez-vous le 28 octobre 2022. Tobenga na ba Rwandais na mboka na biso. Toza na tribu ya ba Zaïrois, ya ba tuti te. Tuti Zaïrois zalaka te. Tokoti ke la Kagame na Museveni besremine biso plus de 20 millions de morts. Bande kodanga tobi mebele. Tozala le 28 octobre biso tout na ambassade ya Rwanda pona tosisa makambo tobandaki biso na bino. Merci beaucoup ezalaki ngai Boketu Wayambo le libérateur.